Peuple congolais mbote na bino. Bipanyo so bozola ndangai. Eza na Belgique, eza na France, eza na Italie, partout na Europe bozola ndangai. Marche le 28, ezali marche à Bokechuté. Marche le 28, eza marche à Essoté. Marche le 28, eza vieux nanga greffier, vieux greffier Bolombote. Ezali marche à communauté congolaise vivant en étranger, en Europe, un peu partout, de organiser marche wana. Tolingi imité na combat. Tolingi imité na combat. Bomoko. Tolingi koswana te. Marche ezali ya mutu te. Ezali marche ya peuple bokonzi te. Ezali marche ya peuple congolais. Asa kolela bandeko na bango oyo ba Rwanda baza kobuma. Botika division. Botika kosatake na Bokechu. Botika kosatake na ya Bolombo. Botika kosatake na Eso. Bango mutu ba organiser marche wana te. Bango balobi kaka marche. Ba bengi communauté na marche. Botika esprit à division. Sylvain Yamakoyi, mon frère. Sylvain Yamakoyi. Masengyo pardon de konangai, c'est pas le moment. C'est pas le moment ya biso na to bana ko fingana. C'est pas le moment ya biso to bana ko discuter. C'est pas le moment ya biso to bana ko fingana. Ezali moment ya unité. Bomoko. Marche le 28, to penser na bato ba okufa na Kivu. To tika nanu ba division, to tika ba kerel na biso. Na sengi bolingo ezonga na kati na biso. Bitumba na biso to tshanga na pembeni. Tala, mama Kongo akufi, mama na biso akufi. Siko biso bana to bunda pona nini? Mama na biso ba bomiye. Leki na biso ba mwasi ba violer ba katana biso ba bomiye. Siko biso bana to bunda pona nini? Il faut to sangana te poto bunda na ba nguna o baza ko boma biso. C'est pas le moment ya discussion. C'est pas le moment ya oke to so na biso na biso. En tout cas na sengi pardon. Pichan Chibango. Marche le 28 eza ya Bokechuté. Pichan Chibango. Kufa pona mboka. Marche le 28 eza ya Bokechuté. Eza marche à communauté. Eza marche à communauté mon frère. Tika biloko wana. Tolingi unité na kata combat. Tolingi unité. Tolingi ko kabwana te. Pichan Chibango. Tolingi ko kabwana te pardon mon frère. Botika biloko wana. Marche le 28 ezali marche ya peuple congolais asa kolela bandeko na bango toke na Rwanda le 28 na 9h tozana liboso ya ambassade ya Rwanda na lingi unité Sylvain Yamakoyi en tout cas mon frère please to lingi unité na combat pardon marche le 28 eza ya Bokechuté eza